toboyi te ba problème ekoki koya. Mais sika bolingo ezali atambongi uti côté nini soki yesika amour eza ekopanzana te. Ekozala toujours durable. Na madeko nyonso oyo bapesami mpona kolanda chaîne ya YouTube na biso Katika Pesa TV. Katika Pesa TV lelo ayeli bino nini? Katika Pesa TV lelo ayeli bino lisolo kitoko ndenge mesana toujours koswana ba mama be na lobaka ba mama bazaka toujours prêt pour kolanda mateya na ngai pe ba olanda masolo na ngai pe ba conseil na ngai nini na pesa ka bango. Lelo oyo tokolobela likambo ya amélioration ya libala. Ndenge nini tokoki kosala ke libala na biso eza lisusu na goût place. To baksa susu ba sentiment pe bilengi libala na biso vieillir te chaque fois libala na biso eza toujours na esengo libala na biso eza toujours na succès pito kwa ko vieillir ensemble elongo na ba molongani na biso. Lelo bandeko balandi ya chaîne Katika Pesa TV mama Katika Pesa aye kopesa toujours lisusu conseil esika oyo akolobela mingi pe lisusu likambo ya bolingo. Bolingo na kanisi bolingo ezali eloko moko ya mutuya oyo ezali vraiment na mutuya mingi même na mateya balobaka na biso toujours bolingo wana tokoki ko exprimer ngo na modèle nini pona biso ba oyo nyonso basika kobala bakoki ko exprimer bolingo na bango lolenge nini. Tokoki koyeba premièrement ke esika bolingo ezali esika ba couple bazali na kati na bolingo mabe emonana te. Bolingo ekuvaka mabe ekuvaka nyonso oyo ya mabe. Esika bolingo ezali ezalaka te. Esika bolingo ezali toujours koseka, eza toujours vraiment bolingo eza ko exprimer sentiment na biso, eza ko exprimer tant toujours exprimer bolingo na biso nyonso na sima ezalaka toujours kitoko. Esika molongani oyo alingi molongani na ye akomema mabe na ye epai ya bato mosusu te. Esika bolingo ezali eza ko couvrir ba mabe ya ndenge na ndenge. Alors biso ba mama toyekola kolobaka pardon na libala. Idem na ba papa basengeli pe kolobaka pardon na kati ya libala. Soki toza kolobela toujours pardon na kati ya libala na biso molongani na asali yo mabe soit yo osali molongani no mabe soit eloko moko boye incompréhension moko ekokai kokota na kati ya couple na bino eza malamu mingi kosenga pardon na kati ya libala parce que pardon eza kofongola ba porte ebele, pardon eza kopesa ba bénédiction ndenge na ndenge et puis toluka kolobaka pardon pe excuse na libala na biso po libala na biso ezala toujours na communication. Alors, et comme ça, est-ce que ba maman, bozwaka temps, nakoloba biso, tozwaka temps, il y a ko salaka dialogue, chaque fois na biso. Dialogue c'est loko moko vraiment intéressé, loko moko kitoko na kati ya libala. Alors, soki toza koye kola koloba chaque fois, toza ko sala dialogue, toza ko solola, koyeba idée ya molongani oyo aza kopesa idée na ye, o aza kopesa makanisi na ye, bokomona ke couple na bino ekozala na harmonie. Bandeko balandi o ba message toujours kolanda chaîne na biso pe na lobaka toujours chaque fois ko singaka pardon na kati ya libala eza vraiment malamu. Eza bandeko mususu vraiment ndenge basalela bango ndenge na bango kaka. Donc pona ye même abali ndenge nini ko singa pardon na mulongani na ye eyela nango yete aza teti. Bandeko tete se bongsa libala te. Kozala teti na libala ememaka na rupture ya kande nini malembe ko kanisa te ka kolali olamuki mbala moko rupture ko tia libala na non ya kande nini lelo sali eloko songolo o mobile na sepelité lobi osali eloko songolo o ya sepe na mote. Alors oyebi ko senga pardon te yeba ke libala na yo ozo préparer déjà rupture na kati libala na yo. Bandeko totika ba orgueil biso nyonso mutu nyonso autaki nesika songolo azalaki jeune fille avant bala azalaki toujours na makanisi ndenge nini nakoki kozwa mobali na ye mobali ya ndenge nini ya lingelaka. Alors ozwa mobali oyo bagu na yo ndenge pesamela ikeno na komanga linga mobali nanga par exemple azala par exemple s'exprimera bien par exemple
Nous salobi anga linga mbaye nanga trop français té. Nous salobi anga linga mbaye nanga vraiment ndenge azali la boninga s'exprimer boisa langa bien, to ninga tambola ka boye, ndinga défendre ka boye et ça ka mutu na mutaza na qualité oyo alingela ki mobali na ye. Zomona ndeti chef mama katika pesa ngalinga mbaye nanga na sepela la démarche na ye ndenge atambola ka pi elate na ye et ça la bien. Ceux qui n'ont moni à la tikitoko, loko laza les grands sapeurs internationaux et ça la maman Kati bien en tout cas la CPLAC. Oh yo pe alingi na ye ke mobile na za toujours na sapité bazali, mususu pe alingi na ye azala trop logique bazali. Alors nga vraiment ba trop logique on n'est pas mobile na linga na ngote par exemple. Nga linga na jona nga azala do banka quoi. Donc jomo azanka aibo lata moi parfum kitoko aibi koloba ermo boto soto beta masuto sa baje alors mutomtana ba qualité. Nga ba qualité na nga eza wana qualité na nga to guna nga eza guna yote. Alors ndenge nini tant to kotina ka libana biso to sito balani ndenge nini ya ko solo laka masolo elongo na mibai na biso. Okoki pona nini te olingi ko senga par exemple lo que pas mobile na yo soit si help moko aide moko boye songolo okoki pe koloba s'il vous plaît to s'il te plaît lo ko baza ya biso to ko tite citoyen eza mo mabete s'il te plaît mon chéri est-ce que nakoki ko soit moi $50 moko boye soit naza na posa soit na aider ba parents nanga alors koyeba ko flatter moi si aloba toujours na charme. Ceux qui osent aller rendre na libala, okobebisa libala na yo pe mobali ya kolinga ta msusu akute na mwa simoko ayebi koloba bien, ayebi kolamba maloba na ye kitoko tanga ko exposer problème na ye eke kitoko. To ye kolaka ndeni to ko s'exposer ba problème na biso pa mibali na biso po libala na biso eza toujours na harmonie, libala na biso eza toujours na succès. Papa, maman balobite ke biso ka ba mama tozaka na droit ya kosala yango non bino pi ba papa bokoki koyeba nde façon nini bokoki kosola na biso ba mama ezati koyeka mbala moko zoloba na mwasi na lokolo zoloba na mwana moke obandi koganga obandi koloba ozo déplacer ba mono balobi esika bolingo ezali kimia ezalaka tolingi kimia na kati ya libala po kimia so eza na kati ya libala wana ezala toujours kitoko pi ezala toujours ba fleur ekoyisama toujours na libala wana. Papa, maman, toloba ba expression na biso na kati ya libala esengeli kozala ba expression moko kitoko ya bien gentil esa ke tango zoloba eloko epa moninga na yo o blessé été bozo mona soki o message ko blessé molongani na yo o mona ke ba pota wana tellement azozoka yango chaque fois et koya ko sa pe mukomsusa ko ikozwa en décision moko songolo o ezali vraiment kitoko te. Toyeba kolobaka s'il te plaît na kati ya libala. Toyeba kolobaka merci na kati ya libala. Est-ce que et arriva pe mobile na yo pesi au cadeau? Olobi na ye merci. To mobile na yo ayeli au cadeau. O minimiser cadeau wana olobi ngo nini ngo ba biloko ba $1 oke ko sombela ngo zo elanga pe cadeau mama engalisa te. Toyekola ndenge nini tokoki kolobaka pardon, s'il te plaît, merci. Ce qui te yebi biloko ana misato. Libala na biso kezala durable. Ce qui te yebi ko sela biloko misato ana. Libala na biso kozala na succès. Est-ce que olobaka merci na libala na yo? Est-ce que olobaka s'il te plaît na mobile na yo? Est-ce que bosola kana mobile na yo? Bosaka dialogue na libala? Parce que ba couple belé balobi esika oyo banda ko ebele esika mbula ebeta baloba ma esika etangaka mbula esika etanga na ndako wana koyeba te eza ba couple eza biso na ba couple toza ba problème ndenge na kati ba couple eza ba couple msusu omo na kati ndako ba mo na couple mais babi malbanda ba mo balakisa bato baza couple na kati ndako baza ba na couplage wana te couple eza te harmonie na libala eza te moi ça koloba na ninga ni alobi no ka tam msusu mo likamuka malamu okatele les réponses mama o mami maman na réponse. Est-ce que eza bolingo? Est-ce que eza bolingo? Esika bolingo ezali ba pesa ba réponse à ma bête babi que l'amour couvre tout. L'amour ezo englobe makambo belé. Donc esika bolingo ezali yeba ko pesa mobile na yo réponse à malamu
to moi si ba kopesa moi si ba kopesa mobile réponse mala mobile peut de sem donc tozolo bela toujours couplage. Est-ce que moi si na chaque fois pour ça ko ba problème ozaka compréhensif to ozaka chaque fois so ba peso problème ba peso par exemple ba exposer au problème ozaka toujours agité des aboité balobi couple ndenge tamba sangisa mwasi na mobali to sangani to komi mutu moko alors to luka ba idée na biso ezala toujours en harmonie na kati libala to boité ba problème ekoki koya mais sika bolingo ezali atambonge uti côté nini soki yesika moreza ekopanzana te ekozala toujours durable. Ils ont quoi muta tongi matériaux durables na mutu oyo azotonga likolo ya mabele atongi banzete kwa mabele même si mo pepa makasi ndenge nini omona ke sika matériaux durables ko tongami même si ba vague ndenge nini ye omona ke libala na ndako ne kozala etelemi ngui ndenge moko na libala esika bolingo se tongami vraiment etongami malamu eza penza profondeur même mo pepe yango ye ndenge nini beaucoup a été et coco ta rupture boza toujours soudé boza toujours unis papa yekola kopesa maman cadeau maman yekola kopesa papa cadeau ce qui vous met ça na kopesa na ba cadeau beaucoup monde que libala na bino koza malamu ce qui na bité que ils sont obligés il faut non parce que kopesa cadeau et ça ko exprimer n'est-ce pas bolingo o tozana ngo vis-à-vis ya moninga ce que ça ko exprimer ba bolingo na biso epai ya ba molonga na biso na ba petite chose na ba cadeau na ba biloko moko ya mike boko mona ke libala wana ekozala vraiment na harmonie même papa ke na côté ni même akeni du fait que que moi si na ye asoki pakana ya 100% akoti kozala makanisa mabete pour abima banda kendo luka Marie Jeanne te papa maman yo pe papa soki a mesana ko sala toujours ba cadeau okozapi na arrière pensée te que okende ko luka Jean to luka non okoza toujours okoza toujours fixé na libala na opo libala na yo eza toujours epesa ko esengo ba couple belé to mona ka ba couple mais na réalité mabala wana eza na ngote se panza na kala oro kata musu mobala zo tonga mwasi na ye côté mususu azoloba kutu na saka era na saka choix mabe yango libala ba papa ba mama avant obala bino ba jeune fille na bobali te avant bobala botala choix ya ndenge nini okoki kosala soko linga mobali na yo azala na coiffure mo par exemple on a linga belle bakata bara par exemple soko moni ke mobali wana sepelisi yo non seulement linga coiffure na ye mais ye ba pe design na ye za kandenge nini est-ce que aza vraiment mutu moko aza servable ou aza ke lobi so beaucoup ten beaucoup mis ensemble libala na bino ko za malamu ba jeune fille botika kopona mibali oyo ke olingi ko mobali na lingi azala bo azala beauté mutu nyonso aza kitoko mutu nyonso aza malamu aza kitoko alors tant ozo linga mobali kolinga kaka so lingi kota ya beauté kaka ononga linga mobali nanga azala vraiment ba jantas ba nini mobali bongo soki ayebi kofanda na mwasi te akoya konyoko na libala pona nini opona ki beauté il faut yeba ba qualité nini ozo linga mobali na yo il faut yeba pardon il faut yeba qualité nini oyo poni pozwa mobali na yo soki oponi qualité te otali kaka o bogar na sala constant ibalo bazaka trop beau ba ida basite basela beauté na bango bino ba mama ba jeune fille na bolingi te soko lingi pe mobali trop beau mingi ako sala beauté na ye ako nyokola na ndenge moko donc okomi penza tina su komo pe yake non nga penza na moni pe yake na sala ka choix mabe mais soki osali choix moko ya malamu mama osali ki choix malamu ba jeune fille au moins que mobile na yo akoza servir chaque fois a obanda toujours ko servir yo na moment où vous avez besoin idem mama pendenge moko soko landi kaka onga ba mibalo baloba ba vilain ndenge ba prendre charge ya basi na bango eza constant sali bino bo komelanga na ebite so na lobi mabe mais na sala constant que mibalo bazaka trop beau mingi basoki par na basi na bango te
tant bakendaka libanda basalaka mpe n'importe quoi azosala folie na ye et puis azosalela bolingo kitoko na ye et puis na mwasi na ye nde moto azozwa charge ya nyonso mais mobali oyo aza na beauté moke oye osali ye donc ofaçonne ye akomi na marque déposé na yo omonake mobali wana asokipaka na mwasi 100% pe asokipaka na bana na ye azozwa charge ya libota na ndenge esengeli bino bato bolinga toujours na lingi na mobali nanga azala bon na lingi boye okozwa mobali aza na ya ta na beauté ata moke te nde balobaka mobali wana olingi ke ngalinga mobali nanga lata par exemple pantalon moko eza classe okei osombi obongisi coiffure boa papa coiffure ebongisi yo te chérie namoni coiffure oyo eza bien mais kana boye et c'est comme ça tango bima libanda bato mususu pe tellement façonné akomi marque déposé na yo omona ke abimi libanda ya miso bato pe bato bakomi ko produire ye pe bakomi ko ay asala choix moko to ko ya mobali na ye mais tango ozwaki ye vilain mais yo sani au façonné comme c'est marque déposé na basi mususu pe bakomi pe ko tia misu na bango na libanda pe bakomi ko tala pe mobali ayebi ko pona biso ba mama to pesa toujours goût na libanda na biso ezalo tombaki ke osaki choix moko ya mabe par exemple omoni ke non mobali penza nde na saki choix mo mabe okoki yo mo pe ko bonisa pe na ndenge na ba dialogue bokoki même ko solola okomona ke muke moi si soko saki choix mabe kota mobali saki choix mabe et c'est comme ça que bozo se comprendre makamyo se salema ensemble bomona ke libana bino lobi otelema ndenge ozaki peut-être na barrière penser que na moi pe libalo na ko vendre moteur omona ke ko za bongo te pe e ko réussir bino bato boponaka ba jeune garçon na lingi mobali na ngazala déjà mutasa bonga na ye onyo kwama luka ozwa marque déposé na yo obongisi ye ofaçonné na goût na yo et puis obimisi liboso ya bato et puis tozongi isusu esika bolingo ezali nde na otoloba mabe emonanaka te ekozala mpe mobali no asala eloko moko ezali vraiment oyo eza mpe ake oyo esenga mpe ya séparation mais du fait koza na bolingo ebele kati na yo mpona mobali na yo e okouvri na yo mabe na ye et l'équipe est facile mobali na lobi pardon pe oyoki pardon na ye pe eleki et c'est comme ça ba maman o bazali na comportement wana bravo bo continuer ndenge wana mais ba o bazali bizali wana te ke bayebi kosenga pardon na libala te mobali akopesa o cadeau ezosala eloko te soit yo tolobi pe te ke ka bino bapapa ifo kopesaka biso bacadeau te biso pe bamama okoki komona mpe mwa eloko mwa kitoko bi oyo ebongi mpona mobali na nga ayeka boye bovandi mwa baje mwa masolo moko ya se ndenge ebetamaka kaka pas surprise cadeau wow c'est ça le mariage eza elenge bino bato baye na te libala eza kitoko eza kitoko mpona baoyo babongisaka libala na bango ezala bien et puis eza minga eza bololo mpona baoyo ekota déjà bololo esika bololo ekoti eza pasi ekoma deya mare eza pasi mpo libala wana ebonga mais nga napesi bino toujours conseil ndenge ezalaki biso bamama toyekola kolobaka pardon na libala idem bapapa mpe balobaka pardon babio papa asengaka pardon pa mama te nalobi to mama asengaka pardon pa ya papa te nalobi biso ndenge tozovivre ndenge toviva na bandako na biso toza na bana na biso bamonaka biso comment est-ce que toviva na mibali na biso na kati bandako na bapapa na bango soki esika wana ezala kaka koswana ezala kaka bitumba ne t'en fais pas tango okokende ya libala na yo pardon tango mwana na akobala soit mwasi to mobali esika kokende ekozala nini ka rendre ti mobali akotuni ata mosu likambo moko ezali simple eza facile amamuki réponse otali eza nga to eza nga te obongisi miso non eza nga ko esika bitumba ezali bana wana mpe ntango bakokende kasi bapesa bolingo epa basi na bango non bapesa bolingo te mpona nini bamesana bitumba butu moi tongo donc nyonso koswana na yebiso makelele na ndako
et moi na ntango akende ye pe akosala oyo aye succès na ndenga bitumba ye pe akosala ni succès na ba réponse ba papa ba mama mingi bana to ba biso bana bazala ba mama mama zwa ta ya kosola kana bana yo mama zwa ta ya kopesa ka bana no ba conseil ndenge nini kovanda na mobali ndenge nini soki olingi kobala ndenge nini yo po kovanda na mwasi toyeba kosola na bana biso soki toswa na bana biso lobi kuna bakozala na bakotikala na ba image moko ya malamu mpona biso naza fier na bana na ngai nga nasepelaka soki navandi na bana nga boye nazotala bango nazosepela ndenge baza ebele boye esalaka nga bien ovanda mpe boye mwana moko ya mwasi aye na mobali na ye donc aye na beau-fils na ngai aye mama cadeau na yo yango mama regarde votre cadeau oui ça me fait du bien ndenge mwana ngai ayaki kopesa nga cadeau ya bijou wow na otanga kombo te mais bato bayebi nga bayebi bana na nga na fiançailles na bango penza mobali na ye asombelanga penza bijou ayelinga bijou en or même ezali qui vraiment ya grave te mais les fêtes ya kozwa ne fils que cadeau wana ya kopesa mama n'est-ce pas eza exemple moko ya malamu est-ce que bovandaka bien na bana na bino na bandako so bovanda bana na bino na bandako bana bakozala toujours na basouvenir ya kitoko okovanda mpe boye mama na yelo eloko boye wow et c'est comme ça soki omesana kogogolaka bana mikolo nyonso mwana asala boye go asala boye oui balobi un peu de chicote mpo moto azonga na nzela mais eza te ke nyonso kobetaka bana kofingaka bana donc ozomona ke soki oza bacomportement de tel comportement ekoki kosala ke edimine même bolingo na kati ya libala na yo soit edimine bolingo na kati ya bana na yo même esika bakei baza même pas na souvenir na yo tosala ke ndenge tozobokola bana biso tobokola bango toujours na kati ya bolingo soki tobokola bango na kati ya bolingo même epai bakei bakozala na succès mibali na bango babwakela biso bafleur enga na walobela mingi bana ya basi oyo pe si babali bango nga na bali si bana mibale naza fier ya koloba ngo et naza fier ya koloba lelo nazali mama na kati ya libota mais bana na nga bazali quelque part mabala na bango ese sengo yo kasi mibali balandaka nini ozwaka tokende musika te tozwaka wayanga balandaki nini n'est-ce pas éducation topesaka bana na biso bapapa bamama éducation esalaka ke libanda pe baza koobserve bana biso baza kobwakela bango bafleur oyo esalaki elobi baye mpe kopropose yo mwana balongoleli yo charge esika orande mikolo nyonso bitumba bum mikolo nyonso boye okoka bana mwana wana kokima nde mpe abimi na ye kende ovande pa mobile sanke babala ye akoki kobima mpe akei na ye kosala vi na ye mpo na nini na départ ya libala na bino moko bozala na harmonie te boyeba kotonga libala na bino te po lobi bafruit na bino epesa bino bafruit moko ya kitoko libala na bino epesa bino bafruit moko ya kitoko papa mama ezaka mpona bamama te toyekolaka kofanda na basi na biso mosusu akoki kozala sali semble emona nde tika na ndako ntango abimi libanda nasi na mona mobali azopesa mwasi bise apesi mwana azoambase mwasi na ye mwasi aye azopesa na miso ya bato apesa mobali ne bizu yango mpe olezala boye mpo baza bamarie omoneke ekweya kota litoi mpo na nini bazalaka na bango bien te osala sembla na miso ya bato te totika basembla là où il y a l'amour nyonso ezalaka bien soki ya solo ke libala wana eza ya solo nakoyoka nakosegene te mpo napesa mwasi mobali na nga to mwasi na nga bizu nakosegene te c'est ça l'amour est-ce que osexprimaka bolingo ne pa ya mwasi na yo osoyebisa mwasi no ke chérie je t'aime soko osala yango te désolé c'est le moment d'améliorer soki osalaka mo bravo papa maman est-ce que osoyebisa mobali no ke mon chérie je t'aime osoloba soki oloba yango bravo soki oloba yango te c'est le moment libala eza nango kaka te ke libala eza kaka barelation non libala eza englobe makambo nyonso papa uti misala ye ozoservir ye kitoko bilamba na ye ozorepasse kitoko biso basa poto balobaki mobali boye bopoto makambo bizi te
okoki koza ça musala na yo mais na ndako na yo repassa pe bilamba mobali na yo mobali ko bima ndako te abimi cravate eza mopanzi boye pourtant cravate il faut ezala bien fixé soki yo moi soyebi ko surveiller mobali na yo esika bolingo ebele ezali oko arranger cravate mobali na yo ebiki non evandi bien te ou arranger chemise et c'est comme ça que tu as libanda bato mususu ba sepela libanda bango ya kitoko couple oyo za kitoko vraiment to sepela na bango mobali zo bimelamba chiffonné izo ibana kutu te soki azala na mwesi to azala mwasi te mobali aleka pembeni ya mutu solo mapeka eza sentiment te eza mabe yo mama siko tina no ezani siko bolingo na yo epa ya papa eza place nini mobali azobima na ndako il faut koyeba ndenge nini okoki kobongisa bilamba nyonso obongisaki deja bilamba tala bamama poto biso mpe bamama poto bolingo yango esila bato ebele baza na bolingo bandako na bango te ngai na banga par exemple ngai na créer oyo yanga activité na créer service traiteur na mpona s'occuper na mobali nanga à 100%. Et c'est comme ça babengaki les sapeurs internationaux, les grands sapeurs sommets des sommets, sommet capé ça les grands sapeurs internationaux. Et voilà mon mari nalinga ya nyonso nalingi que non o soki alinga betani borne pe boy donc na ndenge système abika mama ndeni plan ndeni biso toza biso na ba terme biso to loba ke za ndenge nalinga mobali nanga eza bunanga ndenge yo ko ngo façonner mobali na ndenge na yo soko lingi trop logique oui c'est bien bravo enga trop logique on n'est pas nanga en tout cas elekate eza libala eza ndenge biso to lingana eza ndenge wana so pe yo lingi ke nonga lingi nanga mobali nanga za lokola ya mama kati ndenge mobali na ndenge azalelaka mobali moko cool bana mike ba camarade na ye donc aza ba camarade ba niveau nyonso oyeba asoko pese omoni na bana 12 ans pese pe âge à 12 ans omoni na bana 15 ans et c'est comme ça voilà ngana lingana nga bongo ouais ako beta pe mbatine a bien yoji alba beti na yemenga lobino yoji ana ça bien te beta oyo beta jip oyo ça bien moi ba jipo moi beti ba système ba nini quoi et voilà nga pas na ça là bien ça c'est ma façon hein. Ma façon n'est pas ta façon hein. Chacun a sa façon de voir les choses. Alors moi je préfère comme ça. Ça c'est moi, c'est Kati Kapesa. Et ce qui est pour linga que non Jona yo ala tranae ba costume bien arrangé tout ça cravate oui c'est bien. C'est pas mal. Chacun a sa façon de voir les choses. Nga po na pona ndenge wana, ce qui fait que lelo na za ba lebele ba bayebi na bana combien za na bango et c'est comme ça. J'apparais comme ça comme des nazande ça paraît toujours trop jeune. Oui, parce que chaque fois naza ko seka, naza na kanda chaque fois kanda eza malamte, naza na kanda muke et chaque fois kanda eza muke mbala moko bongisi ozui souris na yo kitoko c'est comme ça. Moi oza bari na longezate et c'est comme ça. Alors, biso, ba maman, tout le cas pour améliorer ba na biso. Et si ka o maté au conseil nous sur maman katia pesi, et si ko moni ko s'améliorer, o ko ki ko améliorer. Et si ko moni que non, si ka wana nga moni moyete, et si ka na mobile na nga mutaza dire envers ngai, tala ye alingaka na ye pardon te, ye alinga boy non. Mutu na mutu améliorer, azwa part na ye. Azwa part ya responsabilité na ye. Tant to lobi amour, et ça si ka o yezo pour makamnyos. Bolingo. Olinga mobile na yo okoyi ko vanda pe boyti ovandi ka boy kokoko mobile azoya boy bana mibale wa memelo bana mibale so ba bébé mibale yo mama osani yo mtoza bolingo osani okotomboka boy okoyi ko silika eza normal mais okukanga kanda to kangi motema wana komisi na motema lokola ba Kongo ya keto non na labite ba Kongo ba bokilo na ngomba za ba Kongo so et voilà bana baya boy boy ozui bana na motema mabe oche bana na ndako papa zate soka ke bana wana tamso pesa bango liate tamso so beta bango tamso so nyokola bango bana wana tango sali bango ndenge wana tango bakokola mama kasi lobi ozwa tali puta ba okanza yo so bakei akenda aziza te boye kola kovandaka na bana po bolingo ekufaka nyonso. Tant que c'est bolingo ezali ata papa elio mwana lokola dialogue ezalaka bosala dialogue na ndako okokipe ko bokola bana wana trace ezate ke bana wana bazala yo te okokipe po mama nde tobotaka bana boye
to yebite na osalisa na osalisa ote soki obokoli par exemple bana bayela ki yo mibale wana baeli obokoli bango kitoko chéri bango lobi bakoli bana na bakozala reconnaissant envers yo bakozala reconnaissant bokanisa te kaka oh ya yo baza bien osokoli bango bien obongisi bango bien mafuta kitoko ba parfum kitoko oh mususu akende opesi mwana 10 francs de tozala na Congo opesi mwana 100 francs koto ake maboko pamba lipapa lati la gomme tamso eza okatana you don't care etali yo te yo wana ozokende etali nga te ebo mwana tindaki mama esika bolingo ezali ata mobali na yo ayeli yo bébé ata ayeli yo bayo kopresente ki okutu tala boye okocouvrir okobomba mabe nyonso mobali na yo mpe okolinga okokolisa bana wana lolenge esengeli bamama botika esika bolingo ezali botika naza masolo ebele awa eza bamama ebele mibali na bango bazali peut-être bazalaki na bana na Congo aye awa avandi aluki mwasi mosusu abali bana batikali babenga bana wana omeka kobenga bango mpo baya awa baya bosi boremaka bana wana ka bato bazala na kindoki boyebi ka bango bazala bandoki ya bango bazala bandoki te bamama totika bizali oyo babi bolingo esangisaka bolingo epesa esika bolingo ezali zu ezalaka te kanda ezalaka te esengo ezalaka c'est comme ça voilà obokoli mwana malamu lobi aza reconnaissant envers yo bamama botika surtout bamama soki papa aye na mwana papa so aye na mwana ezalaka mabe mingi mais mama yo so babali yo na mwana ozo protéger mwana na yo mais o mususu ozo exposer eza mabe bolingo l'amour couvre tout l'amour couvre tout bamama to changer na to changer bamama bapapa o bakanga na Amerika wa ebele bapapa ebele kutu babengi nga babi mama nga kutu madame alinga kutu te na bengisa mwana nga na Congo mama pona nini olingi kaka mbongo watindaka na Congo pona nini kozwa mwana to encadrer lobi akoza reconnaissant envers yo to boite mutu na mutaza na motema na ye mais soki ozwi mwana wana avec amour et que beaucoup les pensent avec beaucoup d'amour nde tozolo ba likambo bolingo boye mwana na lobi ako reconnaître yo mama et puis ozala na nini na partage te zo mwana na kotsa na bana yo kokomisa epete ke mwana na kutu ndeza mwana lota ki mabe non mama bototika makambo wana ki ayaki ko finanga sa yaki boite to sangisa bana osangisi bana na yo obokoli bango ensemble bazali makila moko tata moko ata mama eza différent likambo te yo ndo komi mama ya bana wana bokola bana malamu lobi bako reconnaître yo ba famille mususu kutu soko sali bongo ata kutu ngo balisa kutu ata mwana ko bate babi ete isa ngo droit na biso te biso to sali loko te tika yo bénéficier nango usomona isa malamu mama bolingo babi l'amour englobe donc l'amour izo sangisa nyonso esika bolingo ezali esengo ezali esika bolingo ezali enezate esika bolingo ezali bandeko bolingo eza nyonso même bateka biso pe ba bolingo partout bisika to kenda bolingo est-ce que to manifesta bolingo na biso l'amour yango baloba ke non bolingo lokola bolingo eza eloko oyo nzamba tia kati na mutu nanu biso nde to manifester po bolingo wana ezala exprimer envers mutu nyonso aza mutu aza na bolingo kati na ye mais soki ozwi bolingo no etufe yango soki etufe bolingo na yo ebima te obandozaka omoni mutu oza na haine envers ye haine eza mabe alors soki biso na bacouple tomesani kobongisa couple na biso eza malamu bolingo eza ntango nyonso toza kosexprimer merci pardon s'il te plaît biloko misato wana soki olingi libano eumela zaka na 3 choses 3 clés na pesi bino nalobi 4 5 te nazuka misato pardon s'il te plaît merci balobi oza kisa libala oyebi te akanga mobali na kiso mona nyonso ndenge asalelaki ete azosombe ba immeuble azosombe ba voiture azosala nyonso mpo na ye atia ye awa te ako famille wana kisi te eza amour oyo azo exprimer l'un à l'autre esika bolingo ezali eske nalobi papa yo oza bolingo mwasi na eske okoki kozwa ata mbeli omizokisa ozokisi mwasi na obeti
bolingo mutaza bolingo abeta mwasi na ete mutaza bolingo azokisa mwasi na ete kozokisa kate pota ba gros mots ba parole ma bé apesi réponse à ma bé is not good, not good. Et c'est que bolingo ezali eza vraiment donc nyonso ezalaka bokomona makambo nyonso eza malamu banzela bino eza ofongwama nyonso eza vraiment kitoko eza succès yo mto beta mwasi na ozo aya nyonso ba chicote pam 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 pozo beta mwasi na rolo ozo beta mata mwana muke kutozana kokoko kata mususu mwa mabe soki ba beto ndenge wana skizi soki ba beto ndenge wana oyoka bien te soki moninga zoki pasi na ye lokola eza yo lokwa boza bolingo soki obeti bongo il faut sentir pasi wana ezongela yo et c'est comme ça que esika bolingo ezali mabe ezalaka te kobeta ezalaka te nyonso efeza malamu alors toyekola kozala bolingo toyekola kochangeane mpe bacado kopesa bacado envers l'un l'autre et c'est comme ça que bana biso mpe ezala malamu esika o kado ezalaka epesamaka esika oyo nga na obeta bino lisolo eza nga nga neti nga azala problème ya voiture na nga ezwaki voiture nazalaki nango liboso ezalaki jeep ya Ford ezwaki panne moko ya makasi nazoluka kombo ya panne wana nabosani mwa kombo nango mais ezalaki panne et c'est comme ça navandi naza en voiture te mobali na nga yebisi panne voilà panne wana ntango batali équivalent à mbongo ya panne wana et pesaki plus ou moins $4500 pour babongisa yango. 4500 okoki kosomba mpe voiture mosusu na 4500. Alors navandaki nazalaki susu kolobela te navandi nanga nazosala misala nanga nde na misala et voilà un bon matin mobali nanga alamuka some kapesa gros bisous à toi mon chéri je t'aime alamuka alobi ki maman en tout cas toko obima et tobimi na ye tozwi petit frère nangai Freddy Nsunzu gros bisous que j'ai sali en passant et tozwi Freddy Nsunzu tokei esika ya ba na ba garage tokei na ba esika ba exposa ba mituka tokei et c'est comme ça que nasalaki choix ya voiture oyo naza nango sikoyo voiture wana ezali cadeau o mobile nanga salaki mpo nanga yo kanisa asali cadeau mpo ani n'est-ce pas asali cadeau mpo amoni ke bolingo eza ebele nazokonsome biso tozotonga ozo comprendre asali cadeau wana yo kolobaka ke o akanga mwasi ye na kisi non soki nazo drive na jeep na tambola nango ya GMC wana c'est pas moi qui ai payé c'est mon mari. Quel très bel cadeau mobile nanga asali ngai c'est parce que naza na bolingo ebele envers ye nazomonisa vraiment que non j'aime mon mari oyo nyonso nazosala mpo na ye ezoza toujours excellent. Et ça, c'est pas du fétiche. Et ça fétiche, mais ils allaient bolingo oyo, naza ko s'exprimer vis-à-vis à mobile nanga, à monique na mérité yango. Oui, je la mérite. Et c'est comme ça. Est-ce que yo so sala ta cadeau à mon kepa moi sinayo, so sala moté sala. Est-ce que maman yo so sala cadeau pa papa? Ba o ba sala yango, en tout cas bo continuer za malam. Et c'est comme ça ba mon couple na bino. Couple wana banuna raté couple wana bazo veiller ensemble couple wana bakolisi bana couple wana et lobi pe batu mususu pe bako fixer regard na ndako nao lobi pe ozaki na bana ba ko longolela o mwana et c'est comme ça tout ça c'est sont des bénédictions soki toza ko vivre na kacha bolingo bana biso bisika ba okende bazana bolingo ceux qui te mesana kovanda esika toza kimi ezali koseka ezali nyonso eza malamu esika bana biso bakende olakisa na mwana teke bazalaka boye mwana kanisi osala magie te yo il faut apprendre mwana non il faut apprendre mwana soki apprendre no mwana na yo te yo kanisi kokende kambala moko eloko ayekola te kambala moko asali yango et c'est comme ça bana na biso mibali lobi soki bakena mabala na bango bako chéri basi na bango ndenge biso tozosala bango pe bakosala idem bana biso pe ya basi ndenge biso to bando chéri bango ndenge ba papa bando chéri bango lobi pe ba chéri mibali na bango idem c'est la même chose. On ne joue pas avec les mariages c'est sacré non
mariage ezelo komoko mutuya ezelo komutuya to sakana na mariage te ovandika kolala la muki ngana na bala est-ce que koki soko koki te tala na bien ça na ba qualité nyos pour libala chaque jour ezala makambo esengo te ba bololo wana soki otonga construction na nini na ba brique eza solidité alors mu pepeta ngo koya ba vague wana koya lobi au monde ovandika 2 mois une année rupture koti ozonge pa para na yo. Et voilà, ba maman nyonso pe ba teya bana bango baza kovanda mabala bango kitoko ndeti ba Eliane Nitu. Et voilà, moi na ya bala pe azali bana ya bien et voilà, après ça ba conseil bien. Et voilà, maman Eliane. Maman Cathy, hein? Je t'aime tellement maman. Bisous à toi. Voilà. Ce qui ngana koma ko sa même musala ona sala. Bokansini. Na landa de lokola maman Eliane te. Maman Eliane Nitu. Maman Eliane Nitu na sepela la maman na tellement balobi hein. Ce qui muto sa musala malamu hein. Il faut qu'on encourager, il faut qu'on applaudir, il faut qu'on pèse vraiment ba fleur. Maman Eliane Nitu. Nga maman Cathy Kapesa na linga ko tellement na ki otabe misono mingi na linga ko mingi na linga musana yo lelo nga mona comment ça les mêmes musala osala kuna na France okangi masolo les 4 coins na Amérique Cathy Kapesa pe akangi masolo les 4 coins pour na service traiteur et voilà mutu mususa mutu sa eloko na malamu pour pesa o féliciter ozu motema likundo tie obandi koloba loba maman kasoko vieillir te et maman Cathy soko azonuna te parce que maman zaka souriante chaque fois et azaka toujours ne sengo nazaka osa place moko boye na sexe binona nazaka osa na société moko na compagnie moko bazaka kobenga compagnie moko ya bande ko arranger ba frigo tout ça alors mundele azotuna ngabi Catherine chaque fois vous aurez toujours ne sengo. Il est connu n'engo na tu comme on jamais silika. Na ebise ngalobi oui. Naza ne sengo parce que naza bien donc oh nyonso na lukaka na zwaka. Naza bien naza na bana nange belle donc naza bien. Ah Catherine, you happy every day? Hein? Na ebise oui. Naza happy because naza bien. Naza bien na tiki bana na ndaku mobile na ngai et voilà. Et c'est comme ça. Moi les ngai nazala moi plutôt nazala na baride na longi ozate bo pesa nga âge muto pesa nga âge mais moi na ngai boso sa bala yami bala pe bala bo pesa nga âge na roza na âge ni et c'est comme ça toti ka motema likundu motema keto motema na ebite na bengo na terme nini toti ka motema mabeso ki muto sa evre na malamu betele maboko ndenga na beteli mama Eliane Nitu na betele maboko msala sala ka félicitations maman Longonia kende liboso et c'est comme ça ngape musala ngeza la frenete batupi bako betela nga maboko ba za compte musala ngai et puis c'est comme ça ba za contredire et voilà biso wana voilà na ole kapona opesa ba mbotela ngai na sisi to émission biso et comme presque na suka to chité et voilà na opesa mbote na ba couple oyope o baza ba modèle na ba mabala na bango. Vraiment, ils ont belé tellement, ba combo tellement, ils ont belé na kotanga bino nyonso te, na lingi bino nyonso mingi, ba couple bino nyonso, ils ont kamalamu, nanda kisatoza na Serge Bena, motema ya Ornella Bena, na Kalamazo, ba gros bisous na bino boza toujours modèle, pe bobo kwa ba na bino kitoko. Bravo. Toza na Boss TV, toza na Boss Atomea, motema ya mwana nga Lisette, ba gros bisous na bino. Vous avez toujours des exemplaires fait tous les sous na Pascaline maman Pascaline et qui n'a pas Pascaline Manzambi gros bisous na yo couple na opesa kitoko ozo beaucoup ba na toujours na sagesse c'est bien maman Kasalinga aboye voilà to opesa sous ba gros bisous na biso et pas ya papa en Ligao Bivens Ligao motema ya Mireille Jangini na Washington oh petite sœur na mission makasi. Aba gros bisous na bino mwana et puis to bosante Florence Kayoko na Bruxelles ba gros bisous na yo wana petite sœur ya motema propre et to bosanite ya Lydie Makaba motema ya Serge Makaba en tout cas ya na ba gros bisous na bino boza tellement ebele eh na me mangambo Chantal Chantal Amuzu ba gros bisous na yo CK TV Amuzu. Bah, gros bisous non Chantal, ma petite que j'aime.
ma petite sœur, ma fille, my coco, my nyonso. Et voilà, na opesa pe ba mbote ba gros bisous na ngana, Prefina Omokenge et na peso ba gros bisous na biki encore kana lingala te parce que she speak English. Na pesi Prefina Omokenge ba gros bisous na yo esiko zali. Na pesi pe Jabina my coco ba gros bisous na yo esiko zali, Jabina Baya. Et voilà mes deux cocos que j'aime beaucoup, vraiment. Coco vous aime tellement. Et voilà mes cocos. Tant ba ka ba cha makele pananga sala nga bien. Au moni ko bota, biso pe ba bota ki biso pe to koli to balisi to zupe ba coco. Waouh! Nous t'en pesa maman kati âge na et voilà, et c'est comme ça mais on appelle ça no âge na bon hein. Et voilà. Et monsieur la bisque comme la souka, toujours remercier bino ba abonné nyonso oyo bo s'abonner na chaîne na bisque ya YouTube ya Katika Pesa TV na pesi bino nyonso ba mbote belé matondo belé ba oyo pe ba s'abonner na chaîne na bisque te ba koki toujours koluka Katika Pesa TV pe bo s'abonner vidéo na biso bo garder pour na bino mon côté et si ka omoni que c'est peli yo okoki kozwa partout wana et puis o partager yango pour efaciliter pe batu mususu pour vidéo za mwa mulai et faciliter pe batu mususu ba koka pe kotala ngo ezala na mboka ya Congo ezala mikili nini et voilà bo partager ba vidéo na biso soki bo sepe na émission na ngai bo moni sika ba tie like ba tie j'aime ba tie boye peace oyo OK ou appuyer wana et puis na droite bo moni sika ba komi subscribe to au sein la français ba komi abonné au kokipe ko finawana et puis bobo sanate un cloche ou ya notification bo fini yango à chaque fois que tout ça ba émission na biso bo za toujours ba les premiers ya ko recevoir ba émission na biso et puis et ko za toujours intéressant pour la bino maman kasi aza toujours aza pe na service traiteur na moment oyo ya hiver toza na ba hiver boye eza mwa pasi poto sala misala na biso yango tozo profiter ba moment oyo ya malili tozo sala ba émission pona osepesa pe bino ba abonné na biso oyo bolingaka biso bino pe ba oyo bolingaka biso te mais botalaka biso quand même merci na bino parce que bopesaka biso pe ba vie merci bo continuer otala na biso malgré bolingaka biso te mais attention bazotala biso bolingo bolingo c'est eloko malamu eza surtout za bolingo kati na biso mais ba na biso ba za bolingo et c'est comme ça on peut pas ba okende ba za bolingo c'est comme ça bolingo okende partout na bobo sanate ko senga pardon na libala merci s'il te plaît trois choses wana ils ont englobé nyonso na libala ko libala nous en a succès lobby au vieillir et longo en bail na yo pe aussi minzete no longo en bail na yo. OK, je vous aime tous vraiment merci beaucoup gros bisous à tous et merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine émission. Merci. Ciao. Bye.